mulolo. Adi wanye, 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 Elohim, 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 je vais danser, 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 je vais bouger, bouger, Moutouachi, tout le monde. Obinaka wapi? Dansa mutu na mutu, mutu na mutu. Adi wanye, 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 Elohim, 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 lelele. Kolo Yesu bongi selinga vi, Yesu. Chilumba yo bongi selinga vi. Kolo zikanga ye. Hey, nalokolo. Si. Push. Akangi yote, abekisi yote, asidina kasi. Eye ndeko bine, yayana ngabine. Kabari sasa, kabari sasa. Ningana mukia. Obinaka wapi? Ina nayo. Nazana 5 types de songes. Ok. Premier songe, les songes simples. Ils ont 3 sources. La première chose, dans la première source, c'est Dieu. Il y a mis Baloku dans la Genèse chapitre 28, verset 12. Bible, notez bien, le songe est aussi un thermomètre de l'état d'âme. Shalom, l'andignon soya notre chaîne Izali et moi si à Mokondi Fondation TV wapi notre maman Nabiso Anna Kalambai moi si à Mokondi en tout cas nzambalola pambola yo nzambalola bakisa bakisa mingi même na bana nzamba pambola yo pour la chaîne Nabiso munene au 100% Jésus biso ka ya Yesu donc so Yesu azate ma plein so Yesu azate biso tout ça logoté maman Anna Kalambai nzamba pambola yo na bosante le pasteur Carlos Kalambai le gardien du temple donc mutazo la temple nzamba zanga te pambola yo couple mboa qui a papa na biso Freddy na maman na biso Karine na kata Paris c'est na biso Adeline moba na bosante Guy Bijou de Bambongo nde na obelela donc wana makele le feu kota kota pona royeba papa na biso couple Kalambai ya pasteur Emma et prophétesse Irema Kalambai ainsi que les prophètes beaucoup l'homme de la repentance na kata Paris papa na biso Jean-Claude Kalambai motema maman Deborah na kata Londres papa Kalambai na yebi Naïbi très bien papa. Nzamba pambola yo na maman na biso Deborah. Nzamba lola pambola. Ba on ba kufaka na makambo wana otoyebi mais bino boza na ciel oboko na nzambe tata parce que Psalm chapitre 91 obatela ebele et na bosente encore une fois moi na prophète Fabrice Bilé na kati ya États-Unis na kokwa sikwa ye Dieu merci na kati ya poto na pambola ma fille Claudia Bapanzo ba Claudia nzamba pambola yo nzamba mon cameraman que on a ngami Francis na bosante les deux hommes de dena nga mingi bazana mangenge ba kuluka nzambe Rema Ekofo na Joël Mpaku na kata mangenge ba kulula toujours maombi. Je crois le lot tozan un grand sujet. Tu as mis un homme de Dieu, Bible obi, vous connaissez la vérité et vous affranchira. Osée chapitre 4 verset lobi. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est votre humble serviteur, le prophète Samuel Eric Kasongo. Obolinga mingi nyakati ya poto, le na yembe nom de Dieu. Ensemble tout fungola,
faut toyeba importance ya bandoto. Je crois l'impact. Hein? Impact et puis donc oyeba ndoto impact na mweza nini. Ndoto sala nini? Bato beba négligera ndoto. Oyebi mukanda mona tanga na Job le Dieu parle tato di manière tato di notre nzambe. Même mutu ayeba ka ko attirer regarde pour na koyeba profondeur te. Mais là avec un homme de Dieu toyeba. L'homme de Dieu fungola biso ezali notre plateau to mona na to yambi. Waouh. Nzambalola, pambola. Shalom papa. Shalom yangandeko. Vraiment boni papa. Non par la grâce. Boni santé, boni libota na nzambe. Kolo azosala. Amen. Bandeko baolanda biso na kati ya mikili ya poto part dans le monde. Bye ba kombo na epozali nani. Bon, kombo na ngai, tout d'abord shalom peuple de Dieu, tous les chrétiens en monde entier. Que Dieu vous bénisse. Kombo na ngai ezali Onésime Kanguvu. Onésime Kanguvu. Esengo makasi ya kokabola boyebi o makomie lobiete mon peuple périt faute de connaissance, c'est-à-dire prière kakate nde kosala biso, mais quelque part y compris connaissance, parce que Jésus a se limité ka na prière te connaissance nde sala ki alonga satana nazana eloko moko na sepeli to kabola lelo. Oui, kosunga batu. Peut-être lelo biso bana nzambe to pesa ba foti tozo condamner ba lien en famille. Surtout ça. Tozo condamner o bitumba mama na biso bande konanga papa na biso bona boye. Nangi natalisa biso ba vérité mususu. Oyo tozo kota na kozanga koyeba sans le savoir. Pourquoi l'importance de la songe et son impact? Soko kena mukanda Daniel au kuta makambo wana, reconnaissons que par les songes nous connaissons les secrets. Moi bilingue pour moi batumususu, moi français au kima moi lingala ça moi bien. Nanzela ya ndoto toyeba kama bomba mi. Nanzela ya ndoto. Nanzela ya ndoto. Nzamba kota lisoke tala boy. Lelo ko bimate babongiso liyo boy. Vike ndoto wana retenir en côté ndoto za makambo ebele o ezo sala ke mutu a se retrouver te c'est l'homme de Dieu nana me pose une question source ya ndoto et utaka wapi voilà utaka wapi gloire à Dieu merci ndoto eza na trois sources source à liboso eza nzambe OK source à mibale eza le diable OK source à misatu ezali mutu ye moko ba penser à mutu ba penser à mutu dotement mutu azo raisonner belé et koki pe ko zongela ye na ndoto oh ndoto mutu azo créer ndoto mutu liboso na vie ya mutu eza nzambe o alubaka na biso na bandoto mais diable a copié kaka o nzamba salaka akolotisa yo pe le diable akolotisa yo et ce qui discernement soit ndimbola ezate okoke loko ya pe na mabe sikoyo impact ya ndoto ça dit bokasité ya ndoto pona koyeba malamu commandement malamu obi impact obi elo mususu soki déjà impacté mutu esili ya bato beba négliger ba ndoto lelo ba vina ba pe beba ba mususu pe ba sima ba ndoto ba vina bango échangeant je crois par exemple les belé mais est-ce que impact wana ya ndoto ezarana ndenge nini impact ya ndoto ezatangu ke mutu aloti ndoto et que diable tu sais nazana 5 types OK ya bandoto après nazana conséquence nazana importance ya ndoto nazana ba explication ya 5 types ya bandoto OK nazana makambo ebundisaka ndoto OK belema o diable abwa kaka ebundisa ndoto vie ya mutu or ndoto eza vie OK okuta que Joseph ayebaki déjà amonaki déjà ezaki na nzela ya bandoto destiné na ndenge nini kozala et bon malgré lequel ba problème mais alotaki yango déjà kolo alakisaki ye alobi j'ai vu dans les champs na kati ya bilanga matiti oyo bino gumbameli oyo angezaki ya kotelema
Papa. Bon. Nazo bimisa moi. Nalio bimisa non moi. Naza na 5 types ya songe. Ok. Premier songe, les songes simples. Ndoto eza simple. Ah bon? Oui. Ils ont rendu une hypothèse ndoto mongo simple. Pour bien 5 types. Non lelo to fond de là 5 types ya ba songe pour na lelo nanu. Pour na lelo. Ndoto simple ils ont nini. Ndoto o babengi songe simple. Eza songe oyo ezo senga explication ti soit interprétation ti. Déjà songe oyo eza direct, ndoto eza direct. Et kota liso makambo ezo sala masiko. Et puis ezo salima. Et kota liso makambo e wuti koleka. Et kota liso pe makambo e wuti koya, o ekoya. Et koya po e ko senga na explication te ba benga ngo songe simple. Donc sans explication. Sans explication. Donc tant yo tiango boye que non. Ah oui, salamaki boena bona. Bon, songe simple na source nango ezawapi. Songe simple. Source ya songe simple wa. Non, il y a 3 sources. Il y a 3 sources. Dans le bas source al boson Nzambe. Il y a mis balé diable. Il y a mis satumutu. Ça dit quoi? T'en as revenir pour la question. On est à la source. Il y en a un arrivé pour. Parce que songe simple peut où taper pas Nzambe et où taper pas diable et où taper pas mutu. Diable dans le Bible diable a copié ka Nzamba salaka. Diable pas kotaka. Tu sais, il y avait un certain jour ngai na uti lufu na zoya à Kinshasa na kanyimi sur la katia mutuka na loti to sala accident. Sur place remorque na fongoli misu na moni remorque zo kende ba Congo et yeli biso pe na face boy et tout biso. OK. Et ça ba songe simple zo senga te explication ti. Dona moni et salemi. Wow. Oui. En tout cas, il y a très important. Continue papa. Dona moni yango et salami pe sur place. Et ça na ndenge mususu kana kati ya songe simple oko lota ndoto moko boye omoni soti batu ba obunda na kati ya lupango minute muke batu ba yeba bandi ko bunda dozo senga te ke okende na moni boye batu ba obunda te vu que zo salema ba benga ngo songe simple donc ndoto moko za simple donc c'est une explication mon côté hein apôtre Séraphin Luboya maman Anna Kalambai donc ndoto simple ne senga ngo explication mon côté hein prophète José Yenda. Hein? Na deuxième songe, tu as la songe naître. Songe naître. Oui, parmi les 5 types. Naître, on a habité naître à Sapato, naître à Poura. Ah, bon. Songe naître. Et Zali Ndoto o ezolo banelo côté. Ndoto ezolo belelo côté. Bien on naître. Ils ont naître. Ils ont représenté comme la réalité à journée passée. Oh. Oui, ils ont mutu mususu comme makambo e utoleka. Yango ya zolota do elobi nango eloko moko te donc ils sans impact ndoto moko eza pe na réel donc réalité moko bo eza te sans impact ba bengango songe naître donc ça ba te belé papa qui bijou de mbongo obi que ça na ba te belé ba lotaka ba d'autres pénètre sans impact eza l'impact te et elobela pe loko te et loko wana songe naître eza na langage nango ezo la langage nango eza ke ezali faiblesse spirituelle. Ah ok. Faiblesse spirituelle état spirituel à mutu est faible. Azo retenir makambo esengeli. Papa na katia weza na makambo. Na katia ba songe oyo mabala ozo mona même na Kinshasa na Congo démocratique na monde entier tozina ka Congo esika tozali. OK. Sur 100% okuta ke 85 eza ya kobeba. Misusu bébé à partir bandoto. Basonge moko basonge naître basonge noir te wana on compte sima wana bon basonge naître eza ko représenter le comme côté les réalités des journées de la journée passée des années le côté les années le côté zo le côté donc d'autres moko ezanga sens réalité na ngope mona na raté ba benyango songe naître. OK to za ko avancer ce qui toye okuta ke tozana basonge noir. Songe noir. Songe noir. Songe noir. Songe amulili. Songe noir ezali bandoto o ezo bangisa. Ba ife na mweza kubangisa. Ba ife na mwe bangisa do mutalali aza kolota ba biloko moko bien te azo banga ba lobi ba songe noir na kati ya songe noir ezali bandoto o eza ko représenter ba oppression ya ba démon. A défaut lali
bazolanda yo bitumba ozosala ozokouche ntango mosusu na mwasi moko boye yebi te biloko na libulu biloko moko pression ya badémon bapoursuite baolanda yo bakomba pendant la sommeil babengi yango basonge noir toza na basignification nango nyonso il faut toaider peuple de Dieu à des fois tokondana baboti ya likambo baboti te tant Bible lobi que Dieu parle d'une manière tantôt et d'autres. Et Dieu nous parle par des songes. Il y a des preuves, ça aucun dans Job 33 au Kutango. Bisonde to zo garde te to négliger bandoto. Si quand on comprend que ça les loko moko ou yibaka bandoto et loko wana na nina lobelaka wana na pesa ba point comme ça là tout en version on a pour le go ezali kambo ya Bible Job 33 14 à 15. Job chapitre 33 verset 14 je crois namo jeunesse na tangiango Dieu parle tantôt d'une manière tantôt dit autre et on n'y prend point garde il y parle par des songes par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà. Ce sont des choses clés. Mais il y a autant de trois sources. Mais Job a contredit. Dieu parle d'une manière tantôt, d'autres. Mais ils ont trois sources. La première chose, la première source, c'est Dieu. Le diable aussi copie. Il y a ici des gens, Moutalali a loti, à Moli soit une déconne, Moro Boazo Bundisaï. Anga tuba ebambeli, asutu kibo, namoni, et cause à peine de connaître, on a dit diable pas kotaka. Ah bon? Alinga bebi soka na mutu wana a lotisio ndoto ezo senga interprétation au cause ndoto ata mutali boma kolota na ye mais kolimbo la ndoto c'est pas donné à tout le monde là c'est un don. Bon, on va te revenir. Okay. Je crois quatrième, tu comme la cinquième je crois. Songe noir, tu comme quatrième. Tolobi songe à répétition, c'est-à-dire ndoto e zongaka e bandelaka. Donc au lotiango lisusu tant que après intervalle ya moi mikolo o yezongi bandoto wana eza bandoto o eza arrêté et pas na yemo konkolo. Exemple Pharaon. OK. A loti ndoto ezozonga et senga ki bandoto wana et senga ka explication. Ezala clair. Pharaon azalaki na vision, on a vu vision na mezaki brite. Voilà Lukamuto a na vision claire. Pas ba ko éclaircir ango. Le bandoto répétera ça dit tokolo ba ça dit ezala ça dit langage mo nzambe ça dit nzambe et langage mo ezana c'est on nkolo ngalo ba mezo faire répéter mais mutem soit des fois mutu pe ça dit après pe garder. D'autres na l'autre nango pas pambati. Mais or que langage mo nzambe azana besoin mutem un peu ko ça dit ko saisir explication moko boye pa nzambe. Genèse chapitre 41 verset 32. Genèse chapitre 41 verset. Le autre ba autant la Bible autant la première Bible awa pour to boyi ba mususu neti bande ko moi poto ba bengi nga de ba bike papa mais broma mama malamu mais tozo mona écriture Genèse chapitre 41 verset 32. Verset 32. Tozo la Bible pour boto ko comme la maman Anna. O comme la nga déjà wa o benga non papa qui bijou de bambongo o banga ono to tanga te yango ya papa qui bijou de bambongo maman Anna yango. Genèse chapitre 41 verset 32. Je lis la parole de Jésus. Si Pharaon vit les songes se répéter une seconde fois, c'est que les choses est arrêtées de la part de Dieu. Verset dans la Bible. Ah mais oui. Il y a un problème à Kokota, Mozindo, papa, que le peuple de Dieu. Mais ça c'est fort. Et ça na bato ba kufika boy dikola ko zanga ko yeba. Donc nous to moza répéter muta abetango kara. Nzoka za makambo obe latinzoto. Nzoka za makambo nzamba arrêter. Arrêter. Et ça ko se répéter. C'est Dieu qui a arrêté ça, ça va arriver. Oh. Maintenant il faut chercher quelqu'un de place à lobby, confiez-vous à mes serviteurs. Oh, mais ça c'est fort. Mais oui. Ça est là.
eza bandoto oyo soki ezosenga explication mutu akoki koexplike yango bien aza mutu aza na grâce wana don ya interprétation. Je crois que tolongwe wana tokoya koexplike yango. Le reste dernier type de songe eza songe vision. Songe vision ezali songe oyo ezoluka pe explication. Wana eza na Genèse 41 chapitre 17. Genèse chapitre 41, je crois que tu comprends presque dans souka, tu as 5 types de bandoto, mais tu connais une explication en côté. Voilà photo Genèse chapitre 41 verset 11 je crois. Verset 17. Verset 17. Genèse 41. Genèse 41 17 à 26. Verset 17. À Kétina 26. À Kétina 26. 17, nous lisons la parole de Jésus. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve. Voici 7 vaches graisses, de chair et belle apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans les parumes. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres et forts, laides, sa paresse et des chanines. Et je n'ai point vu aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Tu peux voir une photo de Mambang, ouais? Tout l'essentiel. Pourquoi Pharaon a fait ça? Songe naïe et pas à Joseph. C'est Kazaki n'a pas cette explication, interprétation. Et on va pécher pour que donc babengi songe vision et zo senga explication soit interprétation. Ces choses là n'est pas donné à tout le monde. Sauf quand mutu azana grâce il y a kolimbo la bandoto. C'est pas donné à tout le monde. Et ça particulièrement. Alors je crois que tu koya kolobelango ba explication ezali nazana importance de la songe na katia ba songe l'importance wana okuta que Dieu nous avertit, Dieu nous donne des avertissements. Bandoto, okuta ke Dieu nous révèle le plan de nos ennemis. Ya liboso okuta ngona Genèse 20 premier. Okiti ya mibalo okuta ngona Genèse chapitre 28 verset 12. Bible Bible notez bien, le songe est aussi un thermomètre de l'état d'âme. Ça va la suffision. OK. C'est que le diable azotinda na bandoto pour accomplir vie à mutu. Il envoie l'oubli. Moulima Kobosana. Aotinda, interférence. Aotinda, l'aveuglement. Ok, merci beaucoup. Balanabiso ya notre chaîne Nabiso Oezali. Maman Mokondi Fondation TV, Maman Anna Kalamba Yoapi, Léon a mis un homme de Dieu. Oyazana ma secret, maman va mis belé concernant Bandoto. À des fois, yo zota langai, on néglige Andoto, ma papa Guy bijou de Ambongo. Au moins, on néglige Andoto, hein? On néglige Andoto, yobite kao que Noto, et ça ma bonne mamie, Yanzambe, c'est-à-dire ma camboza vraiment tellement belé, to bénéficier avec l'homme de Dieu, Oyo, Motonanzambe, Oyo. Namo na mona na mangé, n'enga zoton du na terrain. Pasteur bana bakaye bazo komanga non lipamboli oyo na chaîne na biso ko ratete mama Anna Kalamba ko rater lipamboli ote il faut azo lipamboli oyo to na ba séance ebele to fungola moko makambo eza ebele oyo wapi papa na biso akoloba mosala na nzambe mete na kata Londres motema docteur Esaïaf motema docteur nzamba lola zanga te ko pambola yo les prophètes encore une fois na zongi. Le prophète José Yanda, sans oublier le prophète Ézéchias, beaucoup l'homme de la réparation à Paris. Nzambalola vraiment apambola. Bana nyoso ya mema. Nakati ya France, nakati ya Paris, Nzambalola ozanga te opambola. L'homme de Dieu n'ingo peut juste le numéro na contact. Et puis bon, le numéro na contact est 085 86 33 079. 085 86 33 079. Na sepeli opesa mbote na papa oyangai le jeune Lio Ebosak Bofi Jida papa oyangai na pesi papa nanga Timothée Tiangu na Kingasani mbote Moïse Titengi na Allemagne mbote mwana nanga Noela Cri du ciel na Mbinza Zambalo la monabino. On est là. Nous devons défendre l'évangile pire.
Ok. Okolo alingi. On est là, nous devons défendre l'évangile pire au Nkolo Alobi, Okolo Alingi. Je crois yango ezali dernière ya biso pe pona kokita pona émission. En tout cas nzamba lola bande konyoso. Ah ok. Na lobi boy. Batu ba mona makambo pambati. Ok. Na kati ya makambo toya okuta nani azobomelaka bato mabala. Oh. Yango nde likambo. Ezali awa toko découvrir yango soki to découvrir yango tokozala bien na mabota na baboti na biso tokotake kaka les deux géants wana. Tosala ba alliance mususu na bandoto. Alliance à molile ezo combattre alliance ya boye physique. Tokolobelango soyez branchés toujours. Merci beaucoup en tout cas. Bon s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino ya Malonga. Moi c'est Mokonzi Fondation TV papa maman na biso Anna Kalamba bo s'abonner na osenga bato balinga prophète Samuel Eric Kashka Songo bo s'abonner massivement bo s'abonner bo parce que awawa bo solo na kata bo solo boko découvrir makambo ebele toko koma place bo nga boko mana biso to lokwa bango te to saka musala tata benga biso je crois Fabrice Bilele na bakisi ya ko mwana nga na olela na osenga papa Guy Bijou Bambongo na obele lokaka papa Guy Bijou Bambongo mama nanga Anna Kalambai mama nanga yobiki bolala to la lité mama to za ko lamka parce que Yesu na biso azali photo la muka soki Yesu azongi te à la prochaine numéro na kata notre chaîne mais bo s'abonner to ya suna homme de Dieu lelo zaikaka afungola to ko kemale malembe ekolo a rona te ko pambola biso na pesi couple oninga mingi papa Géry na maman Gisèle na kata France na pesi nombo tebele et puis na pesi Claudia Panzo ba Claudia bye bye à la prochaine numéro ciao.